mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba maman, mbote ba papa. Ngai wana ye maman ni émission na biso tolinga na biso na kati ya RD Congo Info.fr. Boyebi ke nazala na bémission mibale na salaka moko ya Nzambe Jésus et amour. Mususu ya tolinga na biso ya ba conseil na ye na Yesu kosoba na bino. Apesi bino mbote ya liboso boyamba mbote na pesi bino. Pe na pesi bino merci mingi na ndenge boyamba nga na bandako na bino. Ndenge boyoka nga bato ebele balanda nga ba mama ba papa o balanda nga na pesi bino peza merci mingi na ndenge bolanda nga pe na pesi bino mbote mingi. Nzamba za na bino abene bino na bandako na bino na bana na bino na balibota na bino mobimba. Lelo toye na sujet susu na Yesu na sujet mususu. Lelo na yeko lobela ba papa. Ba mama balobi na lobaka tout temps makamba ba mama kaka ba mama na lobela ka ba papa te. Lelo na yeli ko lobela ba papa. Ba papa. Bino bala ka biso. Bino ko za ba chef ya ndako. Boza ba cause ya ndako. Boza ba responsable ya ndako. Bobala ka biso, bo honora ka biso, bo tia ka biso na ndako, bo pesa ka biso lokumu. To pesi bino merci mingi na ndenge bo honora ka biso. Merci beaucoup. Biso so ba mama to pesi bino merci na ndenge bo bala ka biso, bo tia ka biso na ndako, bo honora biso to komi mwasi ya moto. Mais makambo mosusu pe to remarquer oyo ba papa bazo sala eza malamu te. Ba papa mosusu akobima na tongo akei musala. Tango okene musala asisi musala oli azonga na ndako. Aya kotala mama, aya kotala bana, avana na bana akoleka liboso na nganda. Soka ke nganda te akei na exotique. Toboite papa, okende nganda, okende exotique. Bozongi liboso na ndako, oyekotala bana. Papa mususu, okomona ba devoir bana kutu bakipaka te. Ba papa mususu, kaye ya bana kutu batalaka na bango te. Batikela mokumba nyuso tu epa ya ba mama. Toboite, ba mama bazalaka, puisque bango bazalaka tout temps pembeni ya bana. Mais soki bato bazami bale eza po ba partager ba charge nyonso ezali po na ko partager makambo nyonso na kati ya ndako. Ndenge Bible baka 1 plus 1 égale 1. Donc 1 yo papa na mama boko mutu moko. Séparation ezate. Donc tant boko malanda ko pe boza mutu moko na makambo nyonso. Mais yo papa outi musala. Okobenga ta na ndako te. Oyeba soki bana bazandenge nini, soki mama azandenge nini, soki nini eza koleka na ndako okobenga te. Obimi na yo okei na banganda okei kumbela okolia le msusu na banganda on ne pas ozokende le msusu na ba exotique on okei kolia le msusu basafu le msusu kolia ba kwanga na bite soki nini bolia kuna ole ozongi kaka le msusu minuit 1 heure tango exotique kangama oyi kaka olongo bilamba o matina mbeto olali ba papa est-ce que wana za malamu te outi musala. Avant okende non na exotique soko yebi ko kende exotique lobi to ko kende nganda lobi benga lobana lelo olobi na madame lobi na uta musala na okende na baninga na kende kuta na baninga na ngana exotique to na ko kuta na baninga na nganda wana mama yebi ke mobile nanga akosidisa musala na 20h aoleka et pas baninga na ye bakokuta na exotique. Taonga na nuguta musala to taona otika na ndako na okipe bana na kusala makambo na nyuso na za kusala na ozela ete pona asa yebisa ngaka ozana ba camarade na ye. Mais olobi loko mokote. Okay kaka ndenge wana. Ba misusu kutu na kati ya ba foyer na bango ba lobaka na mama te na ndako. Soki akobima kutu akoyebisa na ete. Soki pa kozonga akoyebisa te akei abimi akei. Azoki donc akende kane azonga kane akoloba mutu moko ayebite pa yakei. Mais papa soki le kamwe koyo na nzela kuna oyebisa ki mama pa yokeite oyebisa ta bana pa yokeite obimi na yo kaka bokei ozonga soki 1 heure 2 heures 3 heures beso le kamwe koyo na nzela kuna bakutuna mama na ndako mama kolobani na yebite
Mama koloba na miso bato na yebite bakoloba na mama me yo ndenge ni oyeba toza na mobali na ndako mobali abimi ayebiso pa yakete mibali musu baza ndenge wana balobaka te na ndako conversation ezalaka te akobima kei akozonga era alingi akokota kobima mwasi azali wana koyebisa ata mwasi te ke na kebwe eza ko rendre ba compte te parce que papa musu balobaka bongo nini nakobela kwa moto boloko likambo nyonso to fona lobaka na mwasi likambo fona loba ne non il faut loba koloba bongo te il faut loba po poza bino mbaye na kata ndako so poso likambo ezweli yo problème ezweli yo bakotuna oyo aza na ndako na yo papa makambo tomona yango mingi to viva yango biso moko to viva yango batata papa mususu babima balobaka epai bakendaka te makambo kutu akosala mwasi na aza na kati ya ndako ne bavandi bambula ebele ayebi ata makambo mobali nasalaka te ayebi ata pai mobali nakendaka te me wana ekomi nini wana ningi koloba nini est-ce que bomoko ezali wana soki olobi olingi mama olingi mwasi na motema moko okobombela ye makambo pourquoi okobombele po okondo kolobela nani ye mutalalaka na yo mikolo nyonso to ye mutalamukaka na yo mikolo nyonso to soki problème na kati ya ndako na butu ye aza pembeni na yo mama soki obombeli ye makambo donc obombeli ye makambo mpo ozokokanisa na motu nokokovaa na ye ti liwa te mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo akima ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le côté il fallait te faire pour te faire aussi mis le colo membre supérieur on le colo oni oyo kati cadeau na melaki sepela tv sepela omoni olongolinga kanda sepela na sepeliko eza nini sepela tv okotalaki sasa yo compatriote solo yo ngai ngana combattante ozotala biloko ya England ozotala biloko ya France ozotala biloko missionnaire mais combattante solo futaka biloko déjà mboka opike na sepeli notre compatriote na ilio na sepeli vraiment ngadios na sepela tv kanda esili donc mbongo bana kutu kenomela na yo kenomela yaka tokota mobali na ngai yaka aza mwasi akokani na yo te mpo otie motema libanda yango ozobombela ye nyonso mpo soki oyebi ke mwasi nga na kovanda na ye na kosala vi na nga na ye tokokufa biso mbaye tobokola bana na biso ti bana na biso bakola okobombela ye pourquoi secret ya nini mpo bokomi moto moko papa nabetise te na papa botika makambo wana bozala bomoko na bamama na kati ya ndako bana baza komona ndenge boza ko vivre na mama na tata leo bana bakokola pe bakoluka ba imiter ba parents mais so ba mona ba parents ba oya kebo oya zongo oya kebo discipline za ndako te tranquillité za te kimia za te bana pe bakomona eza normal bakola bakola on donne que ce qu'on a reçu donc ce que les enfants là bako recevoir et ngwande bakopesa le bakola mais so ba moni mama na tata baza bomoko bamoni mama na papa balobaka liloba moko bayokanaka papa soka bimi ayebisi mama naze pa eboko s'inquiéter te na ozonga na ta na kozana baninga bon lobi samedi na kozala mama pe aza tranquille bana pe baza tranquille mais soki lobi osala omene vino usu suka désordre ne memani ne problème na katanda papa to boite ba pexi bino ko bimate soko olingo bima yebisa moninga ozana yo na ndako yebisa mama olingo leko ko tambula kende bapexi ko tambula te bapexi ko kolia na nganda te soko monika kolia na nganda leki oya ndako yo kaka mais solola na mama yebisa mwasi na yo considérer mwasi na yo honorer mwasi na yo pesa ye respect
pesa ye respect poso yo pesi ete ndana ko pesa ye nana ko pesa ye mobali mosusu na libanda ya bali yo abali mobali mosusu te donc lisolo na yeki nango lelo yango wana mikolo ekozalaka bapapa bamama basilika balobi bamama ni yo kaka bamama bapapa mpe azalaka makambo mabe olobaka ya bapapa te poane mikolo oyo bapapa biso na bino mikolo oyo nakobeta sete na makambo na bino bozala na bolinga biso na motema moko bolinga biso te kaka po tozala na ndako lokola rideau ya ndako toza wana kaka po tokipaka bana toza wana po tolamba toza wana po tosala badevoir na biso non toza moko bomoko eza na kati na biso eza na kati ya libala eza na kati ya bandako nyonso tu bomoko bolingo bomoko donc likambo nazali nango lelo ya koloba yango wana ya bapapa bolingo esupportaka nyonso bolingo epardonaka nyonso bolingo endimaka nyonso bolingo esololaka bolingo ememaka kimia bolingo ememaka guerre elobaka esololaka na pete papa yo chef ya ndako yo bana oza miroir ya bana baza kotala yo bamama toujours ezala bamama makambo nyonso ezala bamama kaka so mwana bebi mama so mwana asali mabe mama papa mpe yo mpo oza na responsabilité na yo makasi yo mpo oza na responsabilité makasi en tant que mobali en tant que chef ya ndako en tant que papa oza na devoir makasi koleka devoir wana kobeta moko de pied te salela devoir na yo mpo te ezali lokumu ya ndako na yo ya bana na yo ya libota na yo mpe fierté na yo so omoni bana no bareussi so omoni ndako no eza na kimia yango wana likambo nazali nango yango wana ya koloba lelo oyo nzambe apambola bino mingi merci mingi lokola bolandaka ngai bapapa tolingi bino mingi mele mosusu communication eleki nyonso dialogue eleki nyonso kosola na pete eleki nyonso boyebi papa toza na biso baleki nzela moko oyo mokili oyo ya biso te toza koleka biloko nyonso to oyo bozomona oyo ekotikala nango kaka bolingo moto ekufaka te liloba nzambe na bolingo ekufaka te mpo nzambe ye moko aza bolingo donc malamu tozala malamu na kati na bandako na biso na libanda na bato nyonso tu mpo mokolo ate ya suka ntango kokufa baninga bakeno tika yo na lilita bakima te baloba ayi wana zabo ayi wana moto babe ayi wana fandaki na ndeko nanga bien te balaka ndeko nanga montsaka ye pasi mokolo suka ta bato bayebele bakeno tala yo ata batimuna mabele bakamata mabele babwakela yo po soko eza bolingo ozopesa bolingo bazongisa mpe bolingo bapapa bamama bandeko bobosanaka te eloko moko ya biso awa eza te o toza na biso baleki nzela o toza koleka yango na ta oyo nzambe apesi biso na se awa tuta na bolingo toluka kimia na bato nyonso to toluka kimia na kati na ndako oyo omoni oyo nyonso komona eza mabe ekoki komema problème na kati ya foyer luka oyo evite yango ozala na kimia mpo so oza na kimia okolala pongi malamu okobela te otika malamu nzambe apambola bino apesa bino nyonso mitema na bino ezosenga na kombo na yesu amen o bye nzambe apambola bino babizu papa tolingi bino mingi mais ozala badevoir na bino fo bosala yango bye